Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à la panel. Oui, nagana yebisa déjà nagana yebisa na frère Amataki komone giwana. Ya Gaulois wa somi ba nemi bali ba bien na ye. Félicitations. Mobala la rabongo. Déjà, ceux qui n'ont pas likamba billet, na sens que comme il y a za Gaulois, baninga na bango ba Gaulois na panel ba lebi que non il faut batoba l'accès ba billet. Il fallait y a l'accès ba exemple que ils un message. Il y a billet, il y a papier, tout, il salle, il y a didas. Il fallait l'accès ba bongo. C'est dans le sens que je parlais. Même peut-être qu'on comprend une analyse. Oui, bien la mine chose on va construire. Voilà, parce que bango ba il faut bon l'accès ba billet, billet mon na gâté. Mais mon ninga Gaulois son ba billet na ba na ni droite. Est-ce que l'accès bango? Il y a l'évolution. Technologie. Et puis, il a séparé la parole à Papa Thierry, tant à lever que non, bateau monsieur se basa pour fiancé bateau. C'est vrai. Net ngai na exemple na ngai moko. Oyebi ngale na ko la ñu analyse na banga ka ba musulman surtout bo balata ka ba voile. Oh. Et puis kaka na yebi gola na banga so ba musulman te. Puis na banga na nga so ba mote. Ata ba musulman ba na likola wa bo excuse nga na ko banga na nga so binote. Boso na ko banga ba na catholique na ko banga bango. La mimino osko gola. Alors avec ces reputations musulmans c'est la comprendre. Comment moi na bango tu bata lokuta. Parce que ngali boso na ko banga bango na lui ba kosa kate. So ka lui wallahi billahi na lui oui vrai. Mais depuis ka gola nanzima na nga so musulman ata muta melisinga 20 a pesinga nyosa mukili na ko tebana so musulman te. Liboso na ko banga obeka bango na nzela ata na mona na voila moi sino bengo petite vient d'abord na banga na nga souté. Pour nini papa tira autour le bango boso fiancé bato na banga na nga souté liboso na ko kasa musulman ba kosa kate na mono le kuta go le koli na banga so musulman ni meuble na bisoté. Et talinga le souté ato na ti voile na mono ka pui na pui. Wana sa ya ngai moto na lobi yango na banga na nga so bango te. Donc du coup ça qui moi ko banga wana. Les personnes qui respectent bango waso na murika mwasi na voile na ulukote na ubanga ben balo ata na monyo na voile puis na banga na kalsuti musulman na ubangi de suti ata bi wallahi billahi na balo kuta na sina binde basa bada bango lukuta voilà. Bon maintenant wana zanga na zina Nyo, ina pwine nini. bon maintenant nangina lobaka ke Golo bona boso. maintenant nangana lobaka bwe na ba fali na banzi ke yana ba musicien mususu basenga ba featuring ba pima ba experience exacte ngai na ndingi ka ndenge fali asenga kawana na ndingi fali asenga susu 1000 fois featuring na préféré succès a fali a featuring ba welisa que succès mutavana kana ndako kazoli anekaka na préféré succès a fali mais na lobi na baninga nanga ba Gaulois bino boleki biso na kosomba ba CD bino boleki biso na ba featuring bino boleki biso na tout mais biso tana biso de côté na préféré ka côté biso tozali que côté bino ba ali merci nous analyse La Bible est mignon. nangina kita Avant kita. C'est quoi yo? Pourquoi vous généralisez les musulmans? na lobi na ko banga ba tout le monde quoi. tomate mo ke bébé saka ba tomate tout est sorti kango une semaine et bébé na tomate mo na kati et bébé ça te na tuno ka question nous analyse donc na sina baby na banga zo ba musulman te na kiti